Toza nango lelo oyo tozomona bitumba mo eza entre quartier à terre na clan Wenge. Baza esu bana Wenge te c'est que nous on est en train tozolo ba bana ya Wenge ou ba papa ya Wenge. Le bande grand Wenge na icône ambassadeur ya mboka ezoleka te. Afrique bimisala muntu moko azalo wa kofi. Baza na bango ya bimisala ngai. Baza via zoluka batu na podium atuni baosenga pharmacien vers le bina na oyemba na supporta gare na bina oyemba comprendre ba image yali sur betin internet reli chante pharmacien ba image yali na yemba nzembo anse dès les jours là ndena zwa siko pouvoir wana. Et des jours là, via Mati Sanga salaire. Ok. Via Kotibiso tout ba ministère bon mika ba vocal bon na beta dali solongo jour ba bengana ba montana na ba shela. Mais na ninga mabete via na shela oya osilika pamba. Ba bengana putu. Ba bengana ka bango to na ninga mabete po bazalaki na vocalité. Ok. On comprend? Bazalaki na vocalité via chaki bango di bana poko beta mabenga ibino. Bozo ça la répétition va pona bozo un musicien ou bien projet mo za na simalango. Surprise moza makasi na bisayo eloko moko zobima wana eza quartier latin te eza quartier latin botolo bango mais eza quartier latin fashion ninge via salaki ba minere. Ok. Ninge pe a reprendre ngo siko na goût mususu mais na ninga fashion otomo ya misa fa nga se bele bakimaki bazepa na ye aza musicien papa bakoti na fashion c'est ça. Musique mais ça m'a bête ko zo bande ko na biso batikala na groupe na biso Fabrice ya mabete ça m'a bête baza ba chanteur ba clavieriste ba kambunda azana no chanteur azana no musicien quand tu appelles musicien ko fanda te ka zelara bina filé ko fanda ta zelara ka Yannick WhatsApp pour parce que a utaki na orchestre non. Biso pe c'est moto kota pas vieux oisé quoi. Ba si yenen pe ba kota pas vieux oisé quoi. Biso a porte-parole te. Toi porte-parole te. Bon on a les Toi na porte-parole te. Toi na porte-parole. Toi na porte-parole te. Quartier na tes en structure bureau ovale. Yemora loba. Au moni bureau ovale tout le monde a le droit de porter quartier la tête de son cœur comme ça la paix Michel Lobi. Ba diva ba ebele. Tous à la merveille, moi, mon te pas bitumbe c'est belé. Yannick WhatsApp, fumula, ni maemba. Yannick WhatsApp tous les gars. Chérie ça, mana yoka dikiriki. Chérie ça, mana yoka dikiriki. Wala naiza meye mama abamina madamana kinaye ngoko ebukana te na balinga kanzimana ngaba kwana butu wana sentimana ngaye samana ngaye yaniga walinga la mala butu yaniga watsana ngaye disana yakina la émission na 15h yo moko salisinga émission na minuit. Ah ouais, vous coiffez sans attraper de microbes, c'est possible. L'art de bien soigner votre look, votre chevelure grâce aux spécialistes. Et ça se passe au salon de coiffure sans microbes. Venez soigner votre look au niveau de la chevelure, au numéro 70 du boulevard Anatole France, à Saint-Denis, métroporte de Paris. Salon de coiffure sans microbes. Vous êtes accueillis chaleureusement. Sans microbes. Un salon de coiffure. Un design moderne. Des coiffeurs jeunes et compétents, vraiment des pros. Les pros de la chevelure et du look moderne, c'est au salon de coiffure sans microbes. Avec Patrick Massidi, le professionnel. T10, Tosa Olia, le salon de coiffure sans microbes
un salon chic avec des coiffeurs très branchés. Pour votre réservation, un seul numéro de téléphone. Les 06 05 71 90 61. Venez vivre sans microbes. Votre salon de coiffure sans microbes à Saint-Denis, porte de Paris et Zakuta Yabiso. Sans microbes. C'est chez nous. Rodrigue nanga bamana papa primrose. Bamana nanga papa la primrose. Rodrigue nanga la 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 canapé. Maman. Te disana yakinanga misona kenze. Ye mwaka kamiko salisanga na minuye. Te disana la malabutu. Te disant salisinga émission à 23h. Te disant nangai maman Franck Kato yomo konza Villeneuve. Franck Kato nangai WhatsApp nangai Yannick mama Yannick nanga WhatsApp te disant la yakinanga émission à 15h. Te disant salisinga émission à minuit. Te disant salagana ngoyo Rodrigue bamana linga la malabutu Franck Kato nangai simple c'est bata. Merci, bienvenue sur Congo Mokili TV. Merci na Bionoso, merci na Baboy Nabiso. Merci na Anel Kabafoset, merci na Adoyo, merci na Sims Esele, merci na Bino Nyoso tout Ndarabiso, ya Bino Tedis Tosolia, na Biki Boza ebele, merci na Bino tout, merci Boza tellement belé, merci na Patrick Massidi, merci na Yannick WhatsApp, merci ma caméra, merci na Merci Bondoé na assistance na, merci na Batutu Ndarabiso, na Biki Boza ebele. Salon Samikov 70 boulevard Anatole France, salon la star. Il y a vraiment un star, il y a tellement belé. La quartier au sud de ça, il peut me snap. Et tu as le souvenir. Les gens ont cher. Benga numéro de Patrick Massidi. Namon Apouet, DG. Merci Nabion surtout. J'espère que vous que tu es un artiste pemben. Tu es le yembo, Lindanda. Boka Lindanda, après Anato Soana, Roli Maemba. Grand chanteur. Merci. M'a confirmé parce que Boroyoka, vocal Moussou. Boroyoka. Na quartier latino boyo kanga bino bele bo kamwa ke no ezagi wana tuvukamo ani WhatsApp fumula ni maemba kofonga mungo sana elengiye yani WhatsApp tolika Sharita mana yoga dikirigie Sharita mana yoga dikirigie Igala kwa fikote dikirigie Igala kwa fikote dikirigie Na wala naiza meye mama Aba mila mada mana kine okoe bukanate Na wak melinga zanzi mana ngaba kwa na butu Wana santimana Samara ngaye Yaniga walina la malabutu Yaniga watsapena ngaye Te disana yakina ngaye mission na 15h Yo makasalizi ngaye mission na minuit. Merci. Roli Maemba, grand chanteur d'autres Madingwanzo. Ndenge mupo wanako benga ekwa. Nabi ki vous belé, merci na bien nyonso. Roli Maemba, bonne santé. Très bien par la grâce de Dieu. Merci na nengo invité nga, merci na bandeko tout bazo talabiso na minito et surtout na sepeli mingi pour l'invitation surtout outil panayo. Et merci à l'équipe technique, nous mobimba nazomona ba Maxi Bondowe, nazomona Yannick WhatsApp, nazomona batunanga salon Patrick Massidi, nazomona salon sans microbe quoi. Donc ba Franquette mon konza Villeneuve Saint-Georges, nazomona ba JM Boda, nazomona batunanga ba Jures Nzenza, mokolo ba plein
Donc merci ndenge toza na bango. Merci artiste so na mbio lelo parce que vous avez piste mozo sur le terrain amis ennemis. J'espère que bato belé pe ba zelango. J'espère ba yoki ba sto beti o le car na quartier latin o bato nyo surtout baza lelo ba yo comprendre lelo que non vous artistes ya munene. Merci au bato belé peut-être ton sous ba yima ça moi sembla. Nango yango to ngai to yamba pona to betano na solo ya amis ennemis après wana to contre moi l'actualité c'est belé parce que tout le monde binopé na vena au mopao à Saint-Nicolas na Paris awa bozo respecter na l'actualité musu to sola na bitu to sola pona amis ennemis pourquoi ça va amis ennemis. Ami ennemi eza façon moi ya bato ba trahir bato, c'est simple à expliquer. Mutoza na ami mais aza munguna même na famille aussi même na ki amitié donc eza partout ami ennemi. Mutaroza la mususu a évolué na propre effort na ye mais ache cousin to cousine to ami na ye camarade ne bakolela ache na moi entreprise à diriger ye PDG ache moi directeur et tout consort mais ami on a détourné en fait mususu eloko ya muninga. Mususu pe na relation mais mi ami na ndaku neka ezalaka na héberger yo et tout consort ami wana azui femme na yo ça arrive donc ça veut dire merde na kati ya merde ami mais ennemi na yo et on a bible baloba ennemi na yo azaka muto ya musika te kaba aux entourants aux environs na yo nde ba roboma yo ça un peu ça la maman de Prédorose Isaac Maï Anel Kaba Fossette Ingrid Kabongo la Sainte Ali Barosa le cerveau bleu Mami il est là il a fa Popol Mupasula titre yango yango Ami ennemi ils ont combien de titres Ami ennemi ils ont vaste en fait na autant ba titre te mais ça tellement na habité ba titre mususu n'habite neni na rolo belango donc ils en ont titre belé et puis ils en ont multi divers il y a mélodie quoi ouais, est-ce que tu vous appelez au binomo comment benga soko yembi na français au beti word pesa na kati teza mabete zaliko na featuring no na sali ngana oyemba na lingala ndeko na zo rapena ki arabe na français. Et ça va featuring quand même à part on de quoi arabe ba des sous artistes au peut beta on a quartier latin pour participer bon na nega mabete na ko sate bate bazate pas yo moningi bazarate ou bien teza pona lingi tete eza emploi du temps ya moto OK eza pe couleur ya nzembo pardon excusez-moi couleur ya nzembo ningi ezalaka nzembo mususu esengaka mususu Suzuki ego senga ya mususu jus d'orange ou t'as pas fait par exemple le gros senga même hier nous soupe gros senga hier gros senga hier musu hier gros senga hier musu fali hier vous comprenez donc c'est un peu ça merci la dimanche pour ngai Oli Maemba acteur film OK acteur film est-ce que vous pensez sur moi parcours na moi moké photo kuta pena bien parcours ya Oli Maemba na musique ya Congo la musique à Congo na banda musique et pas ya président na pesi mbote Ahmed Jan ay mwana ya chacho na pesi mbote na habité so na Londres ou aza akoma na Belgique ou soit na Pays-Bas na habité mais na pesi mbote siko zali donc batawa na se rappeler Ahmed Jan ya pembe boy voilà OK et beta ku ne pas na si premier nzembo na biso to sala amour muto sala vocal à liboso na nzembo wana vocal ngoza ya do mangala joli mobia ya jone mukoma la blonde maemba na net malwanga na ko panda boyone toto kidoka ya kopele samwina na ndako na bichuro bo na mosika te no kite ko ya kosala monotoni na bolingo yo donc ya moi vocal wa salaka après on a eu au côté quartier latin donc après départ à Bafal donc dans côté quartier latin
Lelo, après une semaine, il fallait un danger de mort. Après, pendant un chose à couloir. Alors, il va descendre, il fallait tant qu'il y ait un soleil. Il va remplacer. Oh, équipe mineur. Mineur, c'est ça. Mineur, on a mon peu. Masaranga na Kim Kuna. Arabe Pichou. DVD Valérie. Na Barumbu, Masaranga. Valérie DVD. En couleur. Ça est très personnel. Voilà, vu que vous voyez, c'est là. Bango, moi, te belé, vraiment, et belé. C'est l'équipe, moi, Makassia. Si, non, Tozaki, équipe à Makassi, mais via Zaro, Lukara, 4 voix. 4 voix. 4 voix, quand il a remplacé. Ouais, par exemple. Soleil. Par exemple. Non, mais c'est quoi? Après, je sais pas, ils ont 4 voix quoi. 4 voix, na 4 voix na violon Lucas quoi, ils ont 4 voix na Azwaki pena, Azwaki. A trouvé 4 voix. Na 4 voix les banana banana. Ezaki ngai Gelor, donc mon ami Gelor en États-Unis, ngai mon ami Gelor, Bapens 4e ezaki Arabe Zouzou Zidane. Ayoko la yemuta salara Patoku pataka maindo meka totito boyende boyaka kala ballon ngele ballon igela kwa fikote akenda azali mais na en Afrique kuna mais bon voilà c'est un peu ça 4 voix nous a kiangola 4 voix wana mais la série les équipes na mirage on déjà créé mirage bakim taga bakima ki nzela mona na bato bakima ipe na poto OK bakima nzela mongo est-ce que de l'eau na quartier là ton ça combien de vocales 3 vocales 3 vocales seulement. 3. Seulement 3 vocales. Seulement la musique est à la tête. Au sala penzembo. Nzembo te. Na sala ba vocal na ba après ba nzembo. Après nzembo ndé. Hein? Parce que ba vocal l'équipe ba nzembo na cher. Ndé. Ah bon neti samba les hommes. Aina sanza Zobaba sola kise bomengo ya zotala ndemo sapi hangwara takinda bomengo na ye kola kotala na sanya mbele yangola ye pembe nyamaba papa vala na clip poza na kata clip wana te wa sikona kimara okimena na poto à partir à clip e bimi à part na vocal muso ezakine pesanga moto nzoto no pesanga moto nzoto no zoto na ngai ezalaka fragile pele yo Sylvia kofoma mozo sala ngai elingi ye ah non 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 ah non 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 c'est quoi nazo comprendre mais silite ba vocal silite ciao le mukunda yo ka diki Chérie ciao le mukunda yo ka diki Chérie ciao le mona sana yo ka bien Chérie ciao le mukunda yo ka surtout biso batolo a pipi c'est vocalement non il y a 3 samba les hommes ouais sina emba Yawela ngaizambe yeyala ngameni madama kinga yamoko hebukana te ngapimana nganti mananga pokwa na butu wana santimana ngaye santima oh ya lelu mambo voilà oli maemba batu nyonso baotala so bazoka vocal oyo osala oyoka ki okimaki okima na openda poto okimi tandis ba vocal nona batu baotala na éviter so nozokosa esala impact na Kinshasa merci esala makambo na Kinshasa mais mutu ye moko oyo ayimba vocal wana ezali difficile po baye monde ndeko otangi obeza na kinarab batu Zidane batu suba ndo confondre na yo parce que tant bino okendaki bango sai wa otikala avocat muso beta ba monzi mtayemba kwa kezaki yo osala ki bon vent moko bien elone sala ki okima na quartier la bon elone okima ezaki ka réseau za na ngwa réseau za la ka na ye 2 fois poto après ya ko koma mo ba complication mo esenga ike esenga réseau ngo ka esenga kana tika na kima bah ils artiste a accepté que si là le bar partout mais pas ba do yo banel ka ba massa nga ba Serge Campos mon directeur ba yebi ke na lo bango ke na kima na kuna wanga na te na kima eza question salaire te
tenga la côté mon salaire là ma salaire salaire pe de abolo ba mingi nous avons salaire malonga te o pe o kim so zano pe na do kima muto pa o kango te parce que on obili kamba salaire bo kataka partir na lobby msu ya mabe bo loba o eske salaire quartier latin mutu na mutu je salue Agbada la mur de lamentation na pesi mbote siga zali papa na Didi son excellence monsieur l'ambassadeur quartier latin mutu na mutu oya kana apport na ye azala rapé na moi salaire na ye soki via lingi. OK, on comprend nazaki même niveau na ba master mais na ba master tout auto zaki wana na ndenga mabete lab na bima na clip mutali boso après na yebite na roye ba pété yani ko WhatsApp ko contredire nga Serge Campos pas ko le batel ki nango kosi mais muto abima na clip mutali boso série wana nga sko ezalaka bien soki patron abengi yo ye moko na soki ba ye na yo to yo moko po ye ko sala test eza trois choses différentes na sikoyo ba yanga bazwanga pa ya patron à travers Texas Katani je le salue azapia na poto so salaire na nga zaki moins différent est-ce que ka ki batu baloba pe que oli bazwaka na image ya Fali te chanter avec na posa alongole social Fali te ba ça recrutement ba recruteur na idée ya Fali tout le monde est remplaçable oui mais idée à kolongola est effectivement 100% il y a Fali eza pena esengo penate po mutu akopia ka mutu 100% kena landela pena ninga to copiete c'est ça copie kolongola mutu kozwayo ko recruter na image ya Fali te d'ailleurs si on a une révélation même sous batu baye baratende to zalaka nde bazali ko zwa biso tu wana ezaki omeka ya Ferré ozomeka Gibson ozomeka ya msu ya Fali ya Soleil ozomeka ya msusu ya Lola siko timbre nde oye concorder msusu mutu azozwa pena azolate loko ngona nzoto lokola yaye nde ba dispatcher role wana pour banoy ma peu avocat la Fali trop. Mais si le problème c'est qu'apparent dans côté tokena voyage mon boy pour to lo bango tokena voyage Pointe Noire ou Gabon to Côte d'Ivoire ou Centrafrique je sais plus batou danger de mort ezaki na marché deux chansons ezaki bêta il y a Fali na ya Ferré insecticide na pharmacie équipe tokena nango bon bazaki au rodé biso quoi ba orode mais équipe tokene nango mutu swa kolongola ba nzembo wana bazalaki na bango mais ngana se porta garant via zoluka bato na podium atuni ba osenga pharmacien via lobina na oyemba na se porta garant na bina oyemba comprendre ba image yali sur betin internet reli chante pharmacien ba image yali Naïmba Nzemboanse dès les jours là ndena zwa siko pouvoir wana et des jours là via Matisanga pe salaire OK on a défendu qui drapeau ya mouvement c'était un peu ça mais bato pe bazaki oyemba ba vocal la Fali le roi ba déplique le roi ba gelor via ipi na pesi mbota za peka na king bazaki kutu kolekanga na koyemba bazali sérieux na ebi que sérieux na ezaki bo ezanga kombo bo ezanga kombo ezaki si je me trompe pas 22 titres 20 titres on a déjà ça mais embaka à 3 vocales na 3 vocales nona et pata premier album membre na quartier latin et bana ndeni tomo pas à biso geno rôle emba 3 vocales tes arabons te quartier latin au travail en mutu makole pas donc dans studio différent et quartier latin a tenu toza wa msu toza na Stade de France OK to aussi ça reste studio na Stade de France to ko marcadé to ko et tout wa chema si toza qui bon je salue aussi Mobali Sarkozy Bourman Idolo Bourman Idolo bon compositeur donc il y en a ba chambre mususu a travailler on a vient a ro cha lutoi au monde on se souvient venga na ba 7h
na ye omona ote nzembo ezawa na Jires clavieriste na biso yaya na bosani masa na ngango asala pe programmation na bosani yaya na ye abetaka sente nde aza kosala baprogrammation ya quartier latin donc ezalaki na banzembo nazo travaille na ozwa pe image nango parce jour mosusu jour asuka tona toya mikili esquisse via koti biso tout ba ministère bo mekameka ba vocal bon na beta dali solongo jour ba bengana ba montana na ba shela mais na ndenge mabete vie na nga shela oya osilika pamba ba bengana putu ba bengana ka bango te na ndenge mabete po bazalaki na vocal te. OK, comprendre bazalaki na vocal te via chaki bango libanda po bengane komaki mo ya na tala une émission na sala na collègue na doyo comment on dirait que na lobaki mabe pa ba vie eza bongo te mais ezaki onga na monaki ndenge vebsite bango baza libanda po nzembo oyo ezo correspondre te na ba vocal bazocha ça un peu ça et nde si wazo benga batu nde nga pe nazo profiter na ocha ba vocal nanga donc on a travaillé on na kuzu na préparé on dirait moi déjà symbiose ya banzembo moko bo eza fa nde na beti yango o sala na bima na trois vocal wana na trois vocal wana oyemba ka ndo yano ouais ba modifier te non ma part na ina vocal quand même belé za ka trois vocal te ya di banzembo phare. OK, y album ba chanson phare to benga donc ça veut dire que na so botier canon et bundi pe na album et bundi pe na banzembo mususu donc na ba chanson phare wana ka vous travaillez monde to ça l'émission boy faut comprendre que Michel za malili na weza show c'est disque pe ala bongo ce qu'on a ba phare wana ngai sina comprendre ne pe to a sola na grand prêtre Gbada na kangele ngo pe ka mémoire après voilà acha vocal na. Merci na viena invent tumba na verse merci na Glody Diakese Mère Boss merci pe na Jimmy Chimanga porte de la chapelle à Paris Bruxelles Jimmy Chimanga confort ya deux fois te merci na Yannick WhatsApp Roli Maemba ni papa lelo tomoni mopao abengi presque na to belé ba musicien belé no quartier latin bo répéter na Saint-Ouen bengi bino na idée vetonga benga bino bozo ça la répétition ka pona bozo un musicien ou bien projet mo za na simanango surprise mo za makasi na bisayo Rodrigue Bamana tuna ngango pe et puis Givenchy Banque de France patuna nginga yena Lidi Pression batuna nga question lobio eloko moko ezobima wana eza quartier latin te eza quartier latin botolo bango mais eza quartier latin fashion ninge via salaki ba mineur. OK, ninge pe a reprendre ngo siko na goût mususu mais na ninga fashion otomo ya misa fa nga se bele ba kimaki bazepa na aza musicien papa ba continue fashion c'est ça te musique est en frontière te c'est que nous ne comprenons pas. Et ça, que non, tout ça, le projet, via semble bon que Azana bateau pe bayebi moi mouki. Parce que via quand on a génération le générique ni beta mutuni na yemba le bina filé, mutuni na yemba roi Roli Maemba, ba Yannick WhatsApp alia yebi na lo. Donc ça veut dire na kota na ben wana. Comprendre? Donc so sali bongo te na musique aux en retard. Oui bien. Si on continue à bien qu'il est l'auteur aux en retard, et on vient saluer le clip na Nino, saluer le clip na Charlotte Lipanda, donc c'est un peu ça, ça a renouvelé un peu génération quartier latin quoi. On peut ça, monter surprise, on flasher tabac. Des surprises, auto sala un de ces 4 matins, ça n'a pas eu le mozo, et tout ça là déjà, donc tout ça là déjà. On est allé sur auto répéter pour total on a live ningi aux ala. OK. Là il va au moins le mot affiche mo danger ma mode après wana to na voyage mo na entre na États-Unis et Zobanda Sandra Gazadia ebisa ngona Peter Luhunga donc va voyage aux États-Unis na Turquie na Torubanda pe na Europe mais Europe Torubanda ngo na Suisse c'est un peu ça mais surprise les amis quand les arena 2023 Arena na pesi déjà 2023 mais moi na date ndena habité mais surprise ndezo bima donc serrez votre ceinture quoi si vous écoutez ni si on a cousin na ya mi ennemi ennemi vraiment merci notre news wazolanda biso mais ça m'a bête ko zo bande ko na biso batikala na groupe na biso Fabrice ya m'a bête ça m'a bête ba chanteur
Azana nos chanteurs, Azana nos musiciens. Quand tu appelles musicien, Rofan la Teka Zelara, Bina Filé, Rofan la Ta Zelara, Yannick WhatsApp pour parce que Aoutaki n'orchestre, non. Bisope c'est mon tokota pas vieux oisé quoi. Bah si NNP ba kota pas vieux oisé quoi. On comprend une vie. Pourquoi on fait la sélection? Tu peux apporter ça la sélection quand un musicien ou un type. Mais ça sélection. Il y a quartier latin, il y a quartier latin. Mais déjà il n'a pas de latino. Et on habite. Pourquoi mon pauvre ça les cas sélection qui est latino quand tant on va rebêter ça les 10 yeux à tes places biso répéter en quartier latin. On m'a dit que ça réfléchir maramboso le bord. Mais il y a trop. Non, il y a trop. Nananga mabete tant on bêta yo arena to répéter. Banane bazaki au mona Suzuki au mona Apocalypse projet ça papa na silisa OK vas-y ça vas-y pour ningo au porter orchestre na biso préjudice condamné à tort même pas oui même pas donc ça veut dire que tant on bêta yo arena vient na Suzuki alaki boutique frata moda Danine ou kombo na Lyon Zalaki vient na ngai Willy Bula azalaki CNN Alligator Azalaki Apocalypse Mobuka Azalaki Bambetengi Bindabas Champion Ilele Cambodge donc biso tout aux na ba vient na mboshi li passa na bosa na vient na mboshi li passa na pesi mbote akokisi soleil na moi qui était là il y a disponibilité ya mutu papa. Bon, si on a eu arena soto sangana na bandeko banya ba utaki na biso bato zala ya banya pe ba sélectionner to ngato commander une podium pe ya bato ya concert à 3h. Ngo kabula. Non ben non. O ba yemba. O bébé go ngebe. Série par série. Bébé go ngebe. Série par série kune ya la raté quartier la terre à mon corps. OK. Ezali kamba série te tio moni fashion wana to cheka la fashion. Mais ça quartier la terre. Fashion, il faut toujours mon porte-parole pour me faire expliquer ça pourquoi. Ah, biso porte-parole te. Toi porte-parole te. Comment on a les Tous à porte-parole te. Tous à la porte-parole. Tous à la porte-parole te. Quartier la thèse en structure bureau ovale. Yemora loba. Au moni bureau ovale, tout le monde a le droit de porter quartier la tête de son cœur à cause de la paix Michel Lobi. Ba diva ba belé. Tous à la merveille ramoye monte pas bitumbeze belé tina Mali tina Somalie. Ba divan ba kofiet na ba kofifil ba li si on saute na merveille ramboye mora ko bitumba rien donc faut baza la partout muto apporter un quartier latin au cœur apporter un Kofi Olomide na cœur agolo ba sali pe Michel Lobeleli ba sandandu ku sabali ba loba marambo c'est un peu ça quartier latin na porte-parole papa. Merci Rolé Maimba. Est-ce que le lot oyo comment on a fallu pour pas bimina na quartier latin azo matesa mati makasi bongo bani pour na fallu pour pas azo moko bimina na quartier latin to sisi dali sur la quartier latin to yaki na moi siko to koti na makambo aigle to sola ils ont bien sa fierté d'abord il y a quartier latin fierté d'abord à latino et d'abord na courage na épée et puis na mboka na Congo azobeta martir bani pour la martir fallait zobeta c'est esa initiation bien très bonne initiative na éviter ami ennemi pozo lobela o mingite ami ennemi to bandai na peut to faut lobela na ngoto tozo ngapela no lobaka dimi après lobi quartier la ta prokoti soufali après on répondre mabe o inisinga na bafano ba ozela ennemi. Pourquoi ils ont une Rodrigue Bamana Papa na premier rose le cœur de Rennes. Franck Keto Mokonza Vide 900 Georges. Givenchy Banque de France. Libye Pression. Jire Senzenza Koloba plein. JM Boda. Agence JM. La Pesio Bambote Moutunanga. La diva de l'Essonne. La diva de l'Essonne. La Pesio Mbote Lorette Siko Ali. Donc Serge Campos, son honnête Malouengo, Bino Yanga, famille Nanga. Voilà, tout qui est dessus. Lelo, tout qui est dans l'actualité, l'actualité, supporter tout qui est dans l'actualité. Les problèmes, tous allons lelo, tous allons habitumba, moi, entre quartier latin et clan Wenge. Apparemment, comme si quartier latin. Aujourd'hui, quartier latin.
Non, la sisi question en ngate. Bitumba, quartier la terre na wenge. Anda isolé wanga alobi il faut bunda pona quartier la terre. Et bila misa quartier la terre comme sonzi obeta moi 40 en boutique la mopo et moi bunda fali. Tanisi wata wenge wa ko tsabino penda ba chuki. Habité. Conseil pour nous. Bah Mikolo baza subana wenge te c'est que nous on est en train tozolo ba bana ya wenge ou ba papa ya wenge. C'est que yozo tunanga na yebi tozolo ba bana ya wenge ou ba papa ya wenge. Non, c'est avec nous subana wenge te ba papa wenge. Grand frère président Wera asala mouvement na ye. Ezoro merci bouge asala soki bouge à TV. Asala mouvement na ye. Basangani po basala projet. OK. Ba beti stade de Marty, ba pesi mbongo pa basia ba soda, ba sali boy, ba sali c'est oui, si on banana ba bazabana, le bande ba grand. Ya wenge. Ba tout ça cla wenge. Cla wenge mais on le pape ba bila fide ba cla wenge. Non formuler des phrases no bien. Dans le biboé. Le quartier latin. Oui. Na cla wenge. Te cla wenge si on le pape na ba faire na ba miel na kati na ba boalote. Na ba mwe te. Nga lo mwe te na bi cla wenge mobimba. Na quartier latin ezolega. Le bande grand wenge na icône ambassadeur ya mboka ezolega te. Voilà ndo na répondre yo. Na icône. Na fali peso lega te. Sona longoli na te. Sona longoli fali. Na te ka icône. O moni biso bato quartier latin. OK. Kolanda no biso te. To lela vie na biso fort. Wana ga to salela ba caprice pa cha biso peka. To banaite. To salela biso ka caprice. Yoko solo na icône te bossa mboka ambassadeur et puis mikolo comme moi pesi pas moi na mosaka comme na blana mosaka la mur de lamentation sika batutu ba na problème ba kenda rosenga problème na bango za la résolu papa na habite en Afrique na on a tout na en Afrique bimisala muntu moko azalo wa kofi azana bango bimisala ngai baza bon mais papa na lobi koyo ya mbanga pour nous répondre la question bon ba donc azati OK Vita Boula Aleka personnel ba master tout presque baati na Afrique wana ko bula bato ba yusunu ba yana lo yete bo saka na kofi na la na aspect et puis anzoto makasi et puis akota na musique ya lelo ko mutu aza icône bongo na ba grand wenge ba osonela nini donc eza nango kaka batunde ba olinga ba sa moi polémique neti yo journaliste autour de question on a vie na yebango na âge aza yaya na bango a n'importe qui te yo va na rambote ko boule de nga sekaka na muta babula linga ba tout trop eza nango kaka po muta somba lipa toi te ki sa lipa na il faut toucher la mythe de lamentation. Est-ce que bilongo va na mo pao makambo batu ba pona e bilongo za na e est-ce que za ngona ba ko loba siko bato siko tong bato ngotong zela papa zela siko bato ngotong bayaka na bemission na bango otuna bango te ke confiance la bango ni so zo kaza zo ngona siko betuna bango siko so jour on a ba question réponse na pe na e pendant 10 ans muto wana za ya te ba ina actualité pendant 11 ans ki ka kama na gisa ba ina actualité wenye beta ki stade ba pesa muto ni na passeport papa le bapé to ça azala ki na kini muta bato osamaka muna ye bofunge ba viol banine aza relaxé boutique pas paiement aza père de famille aussi malgré un artiste aza pena na besoin pas paiement payer donc premier manenga mabete biso tout ba chanter mais bo déranger ka moral ya papa wa bato soka za motema monene te donc na mon la mikolo fona benga ga demi-dieu quoi mais pour pas déranger ka bato a déranger bato ce qu'on est nani. Quand on vend une kimia, mais c'est le yo mutabato wa ungewa. Nga journaliste. On muta wengene. Bo déranger muta vandi na neti. Alobi karate. Alobi neti lo nini. On va voir. Donc il y a les camions soir au lobara, on va voir et beau type polémique.
akende kobeta concert wa kebeta concert na ba Congo eboti polémique akende Côte d'Ivoire azalaka mutu na bango azalaka demi 50-50 bobanda déjà kala ndoki muta sida bomaka batu apesaka donc nyonso tu ya mabe bobamba siko ba grand wenge basangani bakebeta mardi Kofi a déplacé kaka na Laura Sokoko pour journée yango wana bazona ka signer contrat bolobi akimi mais azongi su Congo bolobi ote azoluka su ba problème azui soki blanc mwana nani aye su poto alinga kangisa Blanchard Moussa tout ça des accusations donc mutu so afundika mutu na Congo Kofi mutatindi Kofi mutu ana sima pour comme ambassadeur moi sinon azana ndako alinga su Kofi ta cha Kofi te yo bandi obeta moi sinon na sepela pour linga vient no makasi bien mais papa na biso na banda pa Medjan na sala clip na ngali boso na reconnaissant on comprend nto atamusinga demi Afrique Sandra Zadia yebiango demi Afrique donc na beta 12 pays so que ça 24 nga na sala 99,99 ayepe awa lobi a considérer nga musique roli yaka to na plan mobo atchenga 4 sur table to solo liango na protéger était si au moins so bino protéger Kofi te Mukolo Kofi a ozalate toi lobi kati bon on a 13 na te projet to protéger ma casse si on a 13 ma porte lo ba kati musique bino to bobaya aboti bana sécurité bien on me belé bien dans actualité bino to bobaya bien créer d'actualité bien créer ma me belé mais so siko bengi lobi vie toi na besoin to sa émission au moins on déplacer voiture na o yati a ebo sa émission mais leader be ba yati tu vois mais bien on siko on est bien on a toutes les questions est-ce que bien vous après est-ce que ma kizaka eza bon ba to ba vanda bazara après wana ba vanda na été ba ebite ki e Kofi apa mo motema chacun se nerf na pena ko tomboka ya musuna vandi bona lobi na ona bia ko solution ngate ça arrive mais ça motema te là son na besoin business na lobango même na bateau to betara awa na to na rankina nga so liga mambongo na oya ata to na rankina oya non ça non business nanga après na kei l'habitation na donc ça veut dire Kofi regarde que business yango monika mataka quadra agbada tameti bina fila kufela ya kufela mama bina fila otala obe c'est mo salagi par exemple là yani ko WhatsApp o bénédiction mona na zui bon mona te ndeko na biso bina fila zui OK na bimbe ngana ni koko awerati awobeta azako beta yu arena wa na moni pena vidéo ya Gogan moto na timba tindeli ebo ya ko soutenir na New Arena siko mutango ara mabe ka batango sa ba publicité ka mutango ko misuma be na comprendre peut-être bocha pas à l'aise s'il vous plaît monsieur le journaliste vous a frère na ngaro mingi botika na no Kofi à l'aise o moni so batu ya clan mususu ba yetuna bango pe ba question à Kofi obligé no tuna bango te zara muke ya Kofi ebele ya bango mais sote na ba disque ba opusa na te ponini ba pusa na ba pembeni ya vie bazwa pe mwa lupemba mais tala ba disque ya Rambo tala ba concert à betaka tala même la télé na ye tala même structure na ye vie familiale na ye congolais ni dans na musique congolais ni na comme dans aja Kofi aza na succès tangelanga aza na succès lelo bunana Kofi tangelanga moko botangela ba internet botangela biso est-ce que oko tangela biso 5 musiciens au lo ba simba bendela la musique à Congo Kofi Olomide Agbada bina filé pe na ochai Fali Pupa Ferregola 5 olobia 5 héritier Gogan na fabricage aussi na mon pe na bagisi na fabricage comme 6 et puis na rocha pe na Robino Mundibu donc bosu que ça biso te na rocha pe Robino Mundibu so na rocha pe soleil wanga merci merci à votre chance Olanda biso na bi ki Olanda biso la ki belé oli maemba bi temps c'est l'argent
tokotika déjà parce que tokomela biso na suka merci na Yannick WhatsApp est-ce que opesa biso te moko nini ami ennemi et ko bima po bazolanda biso internet baza déjà branché opesa biso pe et bima la streaming nini so ke bima na YouTube eza na teaser habité au cinéma bango po baza déjà après so ke bima ba visiter quoi ba somba pe quoi ami ennemi bandeko nanga Yannick WhatsApp zonga pena na groupe là ami ennemi na si bandeko bozeli yango trop ndeka na utaka oloba pa T10 salon na biso sans microbe apesi yo mbote ami ennemi bozela ngo mtema okite ko bima le 11 2022 11 2022 et ko bima le 11 2022 izelo moko et umeli mais na saliango na motema nanga banzembo ko ba Rodrigue Bamana papa na Primrose mobali Niclette mutachanja mwasi na ekombo Karine mwasi ya lokumu bazana kati na pesi bandeko nanga nyoso tu o bazo zelango patiemment bozelango le 11 2022 masa nanga yigila kwa fikote na pesi mbote belé igla kwa fikote ami ennemi esili na sibuja na mona okala mutaba théâtre yo pe na pesi mbote na lingoza motema okita to sala ngona ba iTunes OK ba yedenga ipa Yves Genda na ebite sona kotanga pe ko pas de souci ba yedenga pa Yves Genda Sasa mpesa répondra ki biso to comme membre pour la bonne nouvelle to comme membre moi muke ya Sasem grâce ya Olivier Chimanga a edenga na bossa na batute. Donc le 11/11/2022 ami ennemi bimi. Après wana ndenge na bandi ba avant promo to benga ngo avant promo. Bolemba te amsusu na ba sports ba nini bo tsaka pe ba monaka. Bato ba moniki amsu na lobby mabe se toucher bango bolimbisa bobenga pe numéro na ngera 06 09 36 92 06 WhatsApp et Ali Facebook na ngeza roi boro salinga TikTok ba uti ko edera so to salinga TikTok na ba même pas donc voilà donc Franck Keto Mokonza vie 900 Georges et puis chaque dimanche na Bosanité dans la ville Neuf-Saint-Georges. Chaque dimanche, grâce à Maître Makumba, avec mon para ya Bourman Idolo, dans un terrain qu'on lia Kotumbalino, donc ça veut dire, bah Franketo ba Aliwana, bah tout le monde en a main. Ami ennemi Ezoya, ami ennemi Bozelango patiemment, ami ennemi, ami ennemi. Merci. Merci artiste Roli Maemba. Azara facilité pour nos oreilles. Au tête de l'émission, c'est vraiment pas si pour oreilles donc le bando landé le loté. Pendant la bandi boye. Na banda osala sala. Pona za cause le logo comme pendant la conseil na opesa il faut pendo les gars parce que ça va bi logo beta. OK. Nous de ça émission va te venir ba kamoté. Ah ouais, c'est donc il faut les caractères c'est important surtout pour les artistes. Biso ozana pour la promotion. Merci. Ça la nyos o senga. Merci de on qui invitation. Merci beaucoup. Merci na nyos wanda biso. Merci na Yannick WhatsApp pour l'assistance. Non, merci na Patrick Masidi. Merci na Nelka Fawcett, merci na Doywe. Merci na Bio Nyoso. Bande nyos wanda kongo mokili tokutali mbala sima. Merci.